Et shalom bandeko bandia SP Media na pesi bino mbote partout bozolanda biso. En tout cas bambote na bino tozana esengo susu ya koleka susu na écran pona ko s'informer toujours oyo eza chaîne na bino oyo epesaka bino ba information chaque jour. Vraiment tozana esengo susu ya makasi ya kokotana na bino. Tozana esengo ya kokotana na bino elongo wa sango nini lisusu nini lisusu oyo ezoleka na kati ya Congo Kinshasa na monde ya ba star na biso. Vraiment yondeko ozotala video oyo yondeko ozo tala, j'espère que okozanga te ko s'abonner pour la première fois otali vidéo otali chaîne oyo okozanga te ko s'abonner okozanga te ko liker et okozanga te ko aimer. Talaka tango bozo aimer bozo liker yo sala biso bien vraiment. En tout cas sans plus tarder to ye pe neko tolobaka tango te le solo eza tozolo belango parce que tozawana pona ko pesa sango tozawana pona ko pesa sango ndenge makambo ze evoluer ndenge makambo zo kende. Wala eza na ndeko to eza na ini dame oyo komelaki mama Lor Mbongo pona kozongisa ye na nzela. Azomona ke mama Lor Mbongo apengwi, azomona ke mama Lor Mbongo apengwi azobeta libanda oyo mama Lor Mbongo azobeta yango nde toko découvrir. Alors akomeli ye boye mama Lor Mbongo na sepelaka na yo makasi na bandaki ko sepelaka na yo plutôt na bandaki ko sepela na yo na elateli na yo na ndenge bandoko sala musique ozomona ke musique ozosala ezo edifier batu, musique ozobeta ezobikisa batu, ezobikisa mabota ya batu. Mais lelo mama Lor Mbongo namoni yo okomoko tengama pona nini. Alors elateli robe moko boye alataki esalaki nga soni duka wana siko mama azo pesa toli azo sala reproche epa ya Lor Mbongo azo sala reproche alobi ke Lor Mbongo apengwi, Lor Mbongo abungi nzela, Lor Mbongo alinga tengama. Alors yango wana a interpellé ye akomeli ye penza en privé, akomelaki ye penza en privé ayebisi ke non en tout cas nalingi susu ba comportement na te zonga na nzela parce que makamba bongo eza bien te yo ozawana otele makana liboso ya bato ebele ozoyemba ozo edifier. Alors soki elateli na yo eza bien te omone te ke ko affecter bato ebele. Alors réaction jusque là mama Lor Mbongo jusque nano asali réaction te depuis batindilaki ye message wana na moko kaka ya mwasi oyo alandaka ye chaque fois oyo amesana kolanda ye po abandako sepela na ye ndenge alobaki liboso ke abandako sepela na ye. Alors tokoloba nini c'est la réponse à mama Lor Mbongo so akoloba nini yango pe biso pe toyoko interpeller tokoloba ke non mama Lor Mbongo na minute azana concert azana Belgique asala concert nakati azana konda kati poto kuna azosala concert. Alors concert oyo azana ngo oui voilà ndenge tozoloba ke ndenge tozoloba continuer koloba ke mama Lor Mbongo na minute oyo azana concert na Belgique azana concert na kati ya Belgique. Alors mama wana toujours oyo asali reproche ke asali reproche même mafuta azopakola ezobebisa ye nzoto yango ozoluka obana kosala katsoko to benini. Alors ba reproche wana ndenge totoloba liboso ke toyebi te asali ba reproche ebele kono apakolaka lisusu mafuta te mafuta azopakola ezokomisa ye pembe trop wana siko eza lisusu bonzambe te wana eza bonzambe te. Koma yo musicienne, koma yo une maman, koma yo une grande dame, okomi penado ke continue ko pakola kama mafuta tilelo, ozo continue ko pakola kama mafuta
pona nini alors ezo bebisa bonzambe na yo ezo bebisa carrière na yo bon koyeba te ne kaka bato balekaka na chaîne oyo eza na jeune prophète moko bope aleka aloba ke mama Laure Mbongo soki asali attention te ako un jour akotengama alors koyeba te soki bazolaka ba inspiration wana wapi moto ozinda na mozindo eza te mais ntango mosusu makambo mosusu balobaka bato balekaka omona ngo ndeti aventure mais makambo mosusu ekokisamaka alors mama wana azosala reproche ke mama Laure Mbongo atika elateli mabe atika kopakolaka mafuta wana azokoma kosala batsoko ezobima bien te atake une maman atake une grande dame oyo azorepresente presque toloba Congo bato bazokende na bapays étranger ozomona ke azorepresente Congo alors ezosala bien te mama wana asepelaki te na elateli wana en plus ndenge totoloba ke mama Laure Mbongo aza na concert oui ndenge totoloba ke mama Laure Mbongo aza na Belgique kuna epai wapi azosala concert na ye alors mama wana toujours aza na kanda akomeli ke koma yo mosala na nzambe ofutisa alors concert wana eza payant alors concert wana eza payant ye asepeli te parce que batsengo bon mangoto mbongo na bango kona toyebi yango penza te mais na ndenge akomeli ye keno VIP eza 100 livres je pense donc awa de eza soki $100 eza lokola $100 et puis ba place moko ordinaire tout simple eza $50 alors mama wana asepeli te moni pena nyonso wana eza kobunga donc eza kobunga mama Laure Mbongo abungi alors siko tozomeka mpe koimagine tozomeka mpe kosala analyse toyebi te soki afutisi concert wana te akozwa mbongo wapi po akende